famille. Tata na mama bundaka. Na ndako. Mibara kwa sababu tata na mama conseil. Boli bo kumela mishu na biso bana. Na sepeli yango te. Napesa na exemple lokola motetela na mongo. Bakomi koswana te. Ataba ofingi motetela mongo akosala intervention. Na sepeli te. Soki bato na mikolo na mibale balingi koyokana te. Nga na mwa motende nakomelaka mongo. nalobi motende nalongo bakena ntina nalongwe na ngai ekolo wana nakomi na ngai mongo nakomi na ngai motetela paseke bango na batetela baswanaka te. Mais pour les gens comme nous, besoin de nous savoir et c'est pas une singalité. Il y a un senga, n'a pas congé, va payer des transport au bateau d'aller à Boye. Pour les gens qui seulement, tokende yumbi, ngana juari, tokende yumbi, ngana. Na kiko bundela yumbi kwa ochape. Yepe asimanzela, akine koye manzembuto asali awa. Ok, alors, gentilly, Mbagambobi, gouverneur Amaindombe, ye mutu abokamba etenyo amabele bisolo ya sengi wana bami mabuzi bami mayali no bunda to wa kele ngo mango kaza. Alors Moda, jeune Moda artiste wenge BCBC en tant que Motende, Bundina Banunu, Bukamani, toujours condamné avec toute énergie, Makambo et l'équipe, on a vraiment que c'était une montée. Nous sommes à Kimia et Zongandé et tout ça là, parce que nous sommes obligés à vous aller à la place locale. Donc, quand on est nous sommes à un endroit, il faut faire de place, nous sommes à l'équipe, il faut aller à Kimia. Une tolérance et Zonga, tout ça bien. Tout ça, on a dit tout ça là. C'est un peu ça, moi, l'homme, on a l'impression. Alors, Maître John Yabusele, c'est sur la situation à Yumbi, Namboka Bokile Sing, les Anglais. Bon, on a mis tout le pré-côté, quand il est côté, on a mis tout le